Nazo remercier mobali na ngai makasi na bolingo wana oye azanango d'abord ya mboka ya bandeko na biso po soki azalaka mobali malamu te ya bandai kondimelanga te tangu nyonso nazana awa nakende kuna naleka boye natikaka ye tangu nyonso na bana na biso na ndako nazo senga kaka Nzambe asalisa biso na mboka oyo pour que kimia eumela bitumba esila ba situation nyonso oyo Satana zo impose na mboka oyo nga nazo pamela yango na beni kuna ba enlèvement ba massacre Nzambe akosilisa bitumba oyo etikali kaka mukie. Alors, welcome back, c'est Welcome TV. Tolanda actualité oyo Dr. Mama Olive Lembe Kabila na Lubumbashi. Et na kozongela bino lisusu after tomoni vidéo wana les œuvres de notre maman qui est en train de faire. Amen. Oui, allô maman, bonjour d'abord. Tu es à combattre l'IDPS, tu es à se présenter pour le panayo parce que toujours un problème grave surtout il y a moi na orangai, tu bundi ebele na makambo o nyonso. Yango na pona passer. Na pesi makambo langa nyonso na pesi cordon parce que cordon ya coordonner biso na IDPS pour na kosala makambo nyonso. To ba biboye yenda pesaka. Na pesi makambo nyonso position makambo nyonso mwana ndenge mwana botama azana sexte azana niste donc azosumba makambo nyonso. Eza kaka na sexe biloko nyonso na sexe na e yango na pesa ki ba dossier nyonso pa na e na ko présenter parce que yende akoko expliquer o ngana expliquer ki e na selon mwana oyo. Yango na pesi cordon na biso ameka ko expliquer pe o na pesa ki. Merci Première dame Maman Olive Lembe Kabila. Ndenge toyawa tozali jeunesse. Ezali rassemblement de jeunes acquis à la paix. Ou ezali ko œuvrer au sein de la Ligue de jeunes de l'IDPS. Donc quand Yandeko Godé na bébé Davina
ezali kamoko ebandaki depuis 2011 maman. Mwana ya botami azali na anicité. To bundaki depuis 2011 wana. To informer bato yo to ko informer. Mutu nyonso azali informé pour na kaya mwana oyo. Donc to tamboli partout to moni solution mon côté. La seule solution to banda ko luka mama ezali po to kutana na yo. Yango bande ko mususu basali si biso po to zo mo espace oyo. Po to komisa message na biso et pas na yo mama. Donc na minute to zali to komi nde na suka mama Olive. Tozo senga yo kaka eloko moko mama que non soki yo osimbi makambo ya mwana oyo te. Donc ezali lokola non assistance à une personne en danger. Donc na minute oyo motema na biso nyonso ndenge to telemi boye ezali kaka epa na yo que non osalisa biso vraiment osunga pour la prise en charge ya Davina. Biso tozali ba jeunesse ya IDPS. Tozali na place mususu toko tambola te. Parce que objectif ezalaki que no mwana ndenga botamaki na 2011 ezalaki période moko électorale. Il a fallu mwana azwa soin. L'air to informer ki ba cadre nyonso bazali ba cadre nyonso ya parti baza informer pour na cadre pour na solution pour na dossier ya mwana oyo. Bango balobaki toze l'imperium. Alors imperium e monanité. Na ba oyo bazwi misala na ba cadre na biso oyo mususu bazwi misala. O ba yebi dossier ya mwana oyo. To bengi bango na ba téléphone bazo kanga soki ba moni kaka numéro na yo o ba yebi. Tozana réunion na Kabila, tozana réunion na OIA. Donc moyen ataba kipe eloko wana ezalité. To tamboli to bengi hiérarchie e ko banda likolo tina se. Donc ata mutu moko oya kota la kaya mwana oyo azalité. Donc ya na nito yango to moni que non le seul mutu o to mona quand même azo aider bato na République démocratique du Congo. To mona kindenge oyedaki bato oyedaki kaya même ka oyo na Équateur. To mona kindenge oyedaki bano banda ko nyokama na Manyema na Katanga ozo continuer pe ko salisa bana mususu na Kisasa. Ezaka oyo tina président yemoko ndatiki yango. Donc moi na botami na 2011 et pendant période électorale a botami na 2011 et zana mutu moko oyo alobi ke non ngana ibaka ya David. Donc en tant que coordonnateur président il y a rassemblement des jeunes acquis à la paix mouvement au sein de la Ligue des jeunes de l'UDPS. C'est pourquoi banda ko langa tout le temps. Tout ça la boy, tout ça la soki au monument a résisté tilelo ezali par rapport ya Mawanzambe. Et là par rapport à Mawanzambe. Mutu nyonso ayebi na ba cadre na biso mususu ba koti na benzition lelo. Ba yebi dossier ngo. On ko informer mutu nyonso soit téléphone na kangi, soit ayebi sur na na réunion na présidence, soit ayebi sur na na réunion na OIA. Donc aza mutu ta mo côté na souci que non a ko aider ba combattants. Ce n'est pas que nous ezaka na kamoko yo. Ba combattants bazana ba kamoko très difficile ndenge ozomona wana. Mutu ko bana na malaria 1 plus et comme 1 et comme 4 plus. Abeli mutu akufi. Et dans ba combattants mususu oyo kaka pona kisi kaka ta ya 1000 francs 2000 francs. Omoni mutu akufi. Yango to moni que non biso ba combattants tozo senga na mama Olive. Que non vraiment salisa biso. Salisa biso mama tozo senga iloko moko que non toza makambo ebele o to koyebisa yo. Vraiment ça là par tous les moyens o yamba biso. Vraiment tozo senga yo mama ko kanga motema te. Makambo nyonso elekaki depuis le 26 janvier 2001 oyo bozwaka bokonzi. Nzambe moko nde ayibaye que non un jour Olive Lembe okozala mwasi ya président de la République. Donc ça biso mama kotika biso te mama benga biso yamba biso yoka biso makanisi nini toza nango eloko nini tokosenga yo eloko nini kosalisa biso mama vraiment limbisa biso na makambo nyonso oyo yokaki ke non toloba pona yo oyo pe omona toloba pona yo limbisa biso mama oza mama ya batu nyonso tu vas comprendre que non la seule personne oyo ko aider biso oyo ko aider vraiment ba jeune non seulement ba jeune a perdre même les jeunes bon ba une opposition ezaka kayo mama vraiment tozo senga yo mingi que non vraiment sunga biso oyamba biso oyoka biso quand même eloko tokoyebisa yo tozali base te ndenge toza boye ezali jeunesse
jeunesse ya IDPS ezali composé na association. Alors association na biso yango ndo moni que non ezali représenté awa. Ezali rassemblement des jeunes qui za la paix. Par rapport à makambo tozo mona ezo salema. Ba débauchage ezo salema na parti. Boko zwa oyo akosalela kokomona na bureau na ye kaka mwasi na ye, bana na ye, bandeko na ye. Donc, ata soki bozui banani bapesi yango mosala. Pendant que les combattants se retrouvent, et que la passe na mawa mingi pour les combattants. Donc, tu as na maman vraiment asunga vraiment ata la kaya ba combattants. Quand tu me mets les un échantillon, et ça na bakamo ko izo yawana que soki maman moni yango boye, tellement za la motema mawa, oko mona bandi ko lela yemoko pour les combattants il est. Nalingi naemba bolamu nzambe natatola bolamu mokonzi ye po bilembo ya nkolo na bomoi ya bainge bene nayebi aza moto te po akosa mwana moto te po abongwa na ye nyonso alaka na bomoi ya bainge bene. Ça fait maintenant 7 ans. 7 ans. Tu as la malformation, tu es en Nice. Yote kunafanya paka mbele. Yote kunafanya mbele kwa mtoto mwanamke. Zipali zalika paka vile. Ndio tunatembea sana, tunahangaika sana mwaye kukua. Tunalilia wakubwa ya nchi wapi kuna solution. Ndio leo tulikuwa determiné kwa kuonana na mama Olive kumulilia parce que tutafutie solution juu ya mtoto. Parce que mtoto kwenda nakomea miaka iko naenda. Tutashana hiyo wapi? Ndio mama Emily Compassion ndio kasikia kuja hitu ndio mama tuleta hapa parce que intervenir juu ya mtoto. À part ça kuna formation ni kumgulu longola sapato ça va de formation ni kumgulu tunaishi mkono hii ina tengama ila kujikaka ya kujikaka ile bakia filme malformation ya kuzalika yake ni ile partie ya mikulu ile unaona pale na kusanisi lakini amu mwa yana donc croissance hein ok azole kaye hein ya sokola malamu te ok ça va obota qui est malamu sans problème ok mais tant vous avez pensé na obela qui na bela qui la fièvre obela qui va kisi ok ça donc au monde que sokola malamu bien te hein ok azolia malamu oli azolia na ye mais sikoyo soki ali mingi bon muni kumi faut azolela libumu donc ozomona ezosala dérangement ndeni komisala ye bolalisa ye kuna comme ça na examine bino botua bon toti toye na lemba ntango tozomwa problème ndako ndiye mama azongi na côté ya etamwasi na ye atokana na bandal avana kote koma atonga to baposition soki moyen monani tozwi ndako nde bakokendeki hôpital mosusu te te banda abotama kaka ndenge abotama basimbai nano te tokendaka komeka na clinique universitaire mpona kotuna kaka koma bakoki kointervenir mais façon bafacture bande makuna ya baexamen esimbaki te tozonga ti lelo bon on ne saura pas préciter ye akendaka te
tokenda juste kotuna ba renseignement na toexplike mpe baka yango ndenge ezali na mwana baconsulte ye nsima bapesi facture oyo eza problème administration te médecin akoexamine mwana epuis batindi bino na service administratif bayebi basali na ndenge esengeli Davina pesa moto kobanga te oza na mbula boye obosani lala sala lakisanga loboko na yo obokanaki ndenge nini yo mwasi vraiment obokani awa azwaki shok te lala totala kobanga te Davina nalingi nayemba bolamu ya nzambe natatola bolamu ya mokonzi ye mpo bilembo ya nkolo na bomoi ya bayenge bene nayebi aza moto te mpo akosa mwana moto te mpo abongwa na ye nyonso alaka na bomoi ya bayenge bene nanu esili te likambo esili te Sarah dans sa vieillesse asimbaki mwana bilaka ye bisika espoir ezalaki te o après combien d'années asimbaki mwana na ye Isaac bongo mpo na yo oyo alaka ayebi akokokisa ngo oyo aloba ayebi okomona ngo ndenge azalaka na bino na bana mosusu azalaka ndenge omoni ke mayele na ye azokola normal ou bien problème eza te mozosala makambo lokola yango arevaka mingi mwana mwa ozobisa likambo azotala me azokana ye arevaka mingi mayele mpenza na age na ye na makambo asalaka ekokanaka te ok donc mwana aza na problème misato ya liboso eza ndenge anus na ye eza pembeni na nzela ya basi il faut tosala opération totia yango na esika malamu toti mwana moko aza kuna toti kopere yango tibunga deuxième problème eza loboko na ye ntango azokola abukanaki me batretaki ye te batiaki ye plâtre siko plâtre yango komaki azala na kosaka na kaka ya makasi nde plâtre yango ekweyaka batiaki plâtre azongisaki na place te yango wana ezosala boye il faut faire une osseotomie donc il faut corriger et remettre donc couper enfin faire une osseotomie et faire une osseo-synthèse 3 basendactylie na ye kuna misa il faut koséparer yango mais mpona wana esengeli tosenga baexamen avant mais urgence il faut koséparer bana donc wana tozosala barecherche na kota bamalformation bana baza na bamalformation ebele ils ont aussi un trouble intellectuel là esengeli tosala baexamen na campus nous avons une équipe oyo tozolanda bana baza na bamalformation ebele kokola na bango ya mayele ezalaka il faut qu'on doit faire attention et elle fait partie de ça donc 2 malformations na complication en fracture les 3 demandent une opération les 3 et puis neuropsychiatre akolandela ye
le médecin directeur adjoint à CNPP à Poleka, on a retenu pour évaluer le coefficient intellectuel, ce qui a un problème neurologique. C'est important. Donc ça commence aujourd'hui, il faut qu'on l'endelaye longtemps, plusieurs années, parce qu'on doit l'intégrer normalement dans la société. Il faut qu'on l'endelaye. On fera d'autres examens pour l'entendre sur les informations de sous-souté. Donc tout ça la précédé. Tout ça la précédé. Mais tous les trois, on opère. La première opération, c'est d'abord l'anus. Et la On ne peut deuxième, pas tout faire en une fois. Non. voilà. La deuxième, c'est le bras. On commence par l'anus, deuxième, on fait le bras, puis en bas. En bas. mwana ye nyonso alaka na bomoi ya bainge bene nanu esili te bikamwi esili te Sarah dans sa vie. Bon, nous sommes là avec le cas de notre fille Davina. Je voudrais d'abord commencer par remercier d'abord sincèrement la première dame du pays, Maman Olive Lembe Kabila, pour son esprit et pour sa compassion qu'elle a émise pour notre fille Davina. Ça fait plusieurs années que cette fille est en train de souffrir avec la maladie, le manque de Nice. Et vous savez, c'est un cas extrêmement grave, que personne d'autre ne pouvait trouver la solution pour cette fille. On a souffert avec cette fille, on a marché avec cette fille, on a contacté les autorités du pays pour ce cas. Personne n'a pu trouver la solution pour cette fille. Mais aujourd'hui, il y a un esprit qui nous a animés, qui nous a poussé d'aller voir la première dame. En tout cas, elle a pu trouver la solution et aujourd'hui, la solution est là pour notre fille. Bientôt, elle va passer dans l'opération. Alors nous profitons pour remercier notre maman. Merci maman. Ngai combattant ya IDPS ou alekaki lobby na télé 50 pona kolela liboso na yo. Tene ya mona ndenge oyedaka batu mususu na bakao na kao yo o ya Davina o nebite na ngana suka wapi. Ngai musala te moi sikutu akena na para bango na ki fonctionnaire musala ezate ndako babimisa ngai mwasi yakena na pala bango ngai nakena ko déambuler ko tambola pa place mosusu to luka solution ebite na kao na ngai na sukela wapi yango moni na remercie mama yelo ko sali pour moi na comme interne mbala moko de façon que samedi ba opérer ya on sengo merci moni zamba pambola wa ko jo ibele ko le bela ba ko le bele merci beaucoup. Merci maman. En tout cas, na remercie mingi parce que naebaki te kuto ezolekela ngai ezolekela nga mpe naebaki te ke un jour nga mpe mwana nga akokota mpe na hôpital parce que eliki mpe ezalaki te. En tout cas maman, na remercie mingi mpona lobi tolekaki na tele 50 mpo tolelela yo totamboli na mwana tozu solution te lobi toleki kaka namonaka bakusion osalaka lobi toleki na tele 50 mpo tolelela yo. En tout cas oyokaki biso olandaki mpe biso nazokumisa nzambe mpona yango. Na remercie yo mingi mpona lolo na ntongo babengi biso na kasi peut-être eza consultation ekosukaka wana mais toyeba zebisa biso mwana deja tikali awa mpona samedi baopere ye. En tout cas Mungu akubariki mama, Mungu minaomba akukumbuke huku na mutema bo mama, vraiment Mungu akukumbuke maisha tupa. Merci maman pour la confiance que vous ne cessez de nous témoigner depuis un certain temps. Nous venons de recevoir cette fillette âgée de 7 ans qui présente depuis la naissance 2 malformations. Une malformation anorectale, nous appelons cela en termes simples un anus vulvaire. Les matières fécales sortent à proximité de la vulve. Ensuite, l'enfant présente une malformation au niveau du pied. Il présente 2 syndactylies, donc il y a des orteils. Il y a 4 orteils qui sont collés.
Donc c'est un syndrome que nous disons polymalformatif. Mais en dehors de ceci, nous avons l'impression que l'enfant présente un déficit du coefficient intellectuel. Donc sa croissance mentale souffre d'une certaine manière. Enfin, l'enfant présente une déformation du coude droit, mais ceci, ce n'est pas une malformation congénitale. L'enfant avait une fracture au niveau du bras, de l'humérus droit, mais qui n'avait pas été traitée et maintenant qui présente une complication. Donc, au total, nous avons 3 problèmes chirurgicaux qui doivent être opérés. Voilà, on va commencer par corriger l'anus, mettre l'anus en bonne place, en place normale, pour qu'elle soit propre régulièrement. Et secondairement, en deuxième étape, on sera obligé de corriger le coude qui est déformé et séparer les orteils qui sont soudés. Ça, c'est sur le plan chirurgical. Et sur le plan neuropsychiatrique, il y a un médecin, un neuropsychiatre qui va la prendre en charge dès maintenant. Lui aussi demandera des examens pour voir comment on peut l'aider dans la croissance intellectuelle et mentale. Oyalaka ayebi ya kokukisango oyaloba ayebi okomona ngo soki lelo kobonela yeba nanu esili te bikambo esili te nanu te ilembo ya nzambe esili te capable ya kozongisa au centuple lolenge moko asalaki na Jobe Nzambe abongwani te ayebi korespecte promese aza Nzambe na bomoi likambo nini okosenga libo